Awa, les Abbas IDPS. Il est un chef dans un parti politique. Nous devons avoir ce qu'on appelle la discipline du parti. Moi, j'étais un grand rebelle contre Augustin Kabuye. Mais quand j'ai compris, il était pour les fondamentaux de l'IDPS. Nazongao Babengi Naban. Obete la Augustin Kabuye Mabo aussi. Le problème qu'il y a, c'est quoi? Batubala Tiba Poson Koi, mais Bazaba Meme. Vaut mieux vivre avec celui que tu connais que de vivre avec un ange que tu connais au départ. Augustin Kabuye a déjà lancé au Babengi Bamamabaka. Le Babengi. Permanence Kalatezo comme à Dubaï. Le problème est animé. Nous devons soutenir Augustin Kabuye. Par rapport à la base, parce que le CG doit donner une orientation politique. Il est unique. Léon Makamba révision et poids Lobango. Les autres, ils étaient bouche bée. Les deux amokolo esengo. Eza mokolo esengo parce que toyebi na ba parti mususu ba décision ezomaka likolo. Mais biso na parti na biso décision ezomaka na base. Donc eza lelo eza journée moko inoubliable. Ezali journée oyo ezolakisa victoire ya base. Eza journée oyo ezolakisa ete mokonzi ya mboka azalaka na écoute ya base na ye. Donc zanga nyonso mesala na base. Donc eza journée moko biso base tozalaka na fierté makasi parce que à partir ya journal lelo nde tozali na kati ya pouvoir. Nazoloba ete IDPS ezali na mission mpona mboka oyo. IDPS toza na pouvoir te mpona to s'enrichir. IDPS ezali na mission oyo esengeli mission wana ekokisama na mboka oyo. Lelo soki tozoloba changement ya constitution ezali te parce que IDPS aza na besoin ya kotingama na pouvoir. Non, ezali nde constitution, ezali mibeko oyo ezali korégir mboka na biso. Mibeko wana bato nde basalaka ba mibeko wana. Soki mibeko wana na contexte oyo esalemaki mboka eza kosevolue. Lelo lobi tozalaki na 11 provinces, lelo tozala na 26 provinces, makambo eza koevolue. Donc mibeko wana eza korépondre lisusu te na ba contexte actuel oyo tozo vivre na kati ya mboka. Yango wana lokola ezali bible te, ezali mibeko oyo biso bana mboka esengeli tosala ngo parce que constitution oyo tolobaki yango papa Etienne heureuse mémoire alobaki mokolo IDPS akozwa pouvoir. Constitution oyo esalemi plus c'est pas bapaya ekozala changer. Yango wana IDPS erdoye tolakisa eke tozana besoin ko s'accrocher na pouvoir te, mais tomoni ke constitution oyo eza ko répondre lisusu ezo bloquer développement ya mboka. Eloko wana nde sengeli population eyeba. Lelo oyo major 50% ya budget na biso soki na institution mboka ko se développer ndeni. Tozali na 26 provinces, tozala ba 26 gouvernement provincial, ba ministre wana baza na ba cabinet na bango. Tozali na assemblée nationale oyo ezali na 500 députés, tozali na sénat, tozali na ba institution ezozwa bongo ebele moyen mboka ese développer te. Lelo biso basi oyi koloba population lobi ke non ba élection ya ba député tozala besoin ya représentation na chaque province des députés. Oyo bakozala na assemblée nationale toyi kozala na besoin te ya 50 députés. Oyo babanda kosiéger baza na besoin ya kozwa jeton ya salaire te. Tozala besoin institutionnel du Sénat. Tokoki kozwa na chaque province mon sénateur moko et tozala na 26 sénateurs. Oyo bakoki kosiéger mpona bakestion ya bareprésentation ya population. Donc biloko wana nyonso ekopermettre ete mboka ese développer to récupérer mboka totala badomaine mosusu badomaine ya social ya population to développer mboka. Lelo oyo toza na baprovince depuis démembrement combien ya baprovince ese développer ebele ezali ka neti bavillage parce que bagouverneur tozala bango bazorépondre te baza na main libre te ya koexercer pouvoir na bango bazali bloqué na sous commandement ya baassemblée provinciale. Donc yango wana constitution na biso ezorépondre lisusu te esengeli tochanger. La joie elle est immense, hein? Elle est beaucoup plus immense parce que
C'est grâce à cette base qu'aujourd'hui l'IDPS est aux affaires. Quant à moi, nous devons toujours soutenir cette base et beaucoup plus soutenir aussi notre président AI, M. Augustin Kabouya, honorable Augustin Kabouya. IDPS viva! Na yauta ikoyebi sabino ke même machine à voter balingaki ya voter na kati ya parti awa. Ba convokaki ngai awa réunion extraordinaire. Tout était mis en marche pour être sanctionné. Pona nini na memi parti na seni. Ça fait partie de notre histoire que les gens arrêtent avec l'hypocrisie. Bozako kangai nazako loba yango natala kabatu mususu bazako au pouvoir na biso il faut to sécuriser yango natala kabango na lobby les renards les chauves-souris les gens qui n'ont aucune position na bamakam. Un acteur politique azamuto azako s'assumer tango to utaki seni na kuti batu bilongiao ya kokanga par reporta ki réunion exécutif ba lobby il faut Kabouya yawa a expliqué biso de quel droit un secrétaire national peut amener le parti na ba aventure na bango na Félix Tshisekedi. Kaloba ki yango IDPS viva. Makambo naza koyebisa bino ya journée de la base. Le 11 novembre tozalaki na Lukunga. Tozalaki na Lukunga na yobi kaka mupepe o bavote babimisi Fayulu. Tovandaki Nandeko Kabund avandaki wana ngana zaki pembeni na ye comme secrétaire général adjoint. Tango nazu information nasengi Oba pasenga mokonzi ye moko ayebisanga qu'est-ce qui s'est passé ba yebisinga que non bazali boso kuna moya kokoma ezate maya miso ebimaki ngai je dois vous avouer namoni vraiment que makambo oyo toko ndimaka yango ata mokete. Bon na lobby avec tout le respect oyebisa mokonzi kake makambo wana etali biso te biso nde toponaki ye biso toza na candidat mosusu te candidat na biso pona élection présidentielle ya 2018 eza kaka ye. Nazongi ndeko Kabunda remarqué que imer nange échangeaki nazaki lisusu na makambo ya réunion ya koprésenter ba candidat te siko azotu nangame secrétaire général adjoint ozwi sango nini o namoni imer no échanger boy nga na yebisi eke bauti ko informer nga ke Fayulu nda bimi kuna biloko wana na yebi yango te siko ayebisi ngai calmez-vous tokendo sola makambo awa te tokosola ngo libanda nga lobi non ça c'est ma position. Candidat na biso ezaka kayemoko président Félix Tshisekedi po biso na congrès tosto votaki ye ce qui a lobby kalingi makambo mote a convoqué congrès ayebisa biso na kati ya congrès puisque na yebaki ke schéma wana ekozala makasi po président Félix asala yango na yebaka ke pour finir yende tokotia ka place wana IDPS viva.